grâce n'attend de la fin pour être assis sa mission ya kokanga satana pour boire kaye bana nzambe basepela. Donc mission à papa Simon Kimbangu iboso kotonga Nouvelle Jérusalem et tongama o mabota bakena koluka ti lelo jana ngata ngelo passage biblique moko o landa ta tina ya tata nzambe lelo na mokili. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons bonjour et bonsoir, shalom peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, aussi ceux-là qui aiment le Nazaréen. Toujours à mon poste, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokoa. On est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même. Je reçois papa Charles qui est déjà sur ce plateau, mais le temps pour moi de retourner à la régie avec Gédéon Alpha pour demander ces cantiques qui fait plaisir à tous ceux-là qui vont fêter. Je vous dédie déjà ces cantiques pour la gloire de notre roi. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Je sais qu'au quota 2023, il n'y a pas au quota 2023, ou qu'on n'a pas au quota 2023. Tika déjà, tout ce pays là. Régie. Nakomi na retard, nakuti bilembo na yo, baye bisinga, oleka kiawa. Opesa kinga, chanjou na merita kite, na bosani yango. Nasokeli bisengo na ngaya kala koleka kutu ya liboso Yesu Ba effort, ba relation, nakutani nango na absence na yo. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je m'adresse à mon pays. Sans Jésus, on ne peut rien au Congo. Vous avez bien dit évangéliste. Kozanga yo passé Yaya ranga yo Kozanga yo passé Si, de retour sur ces plateaux, ce cantique a fait plaisir énorme à tous ceux qui aiment le Nazaréen. À Papa Guy Labala, toute la famille Labala, je vois Lauriane Labala et la princesse Tiffany Labala, Ndoui de moi-même, et oui, Anaël Sacré, mes amis, mes enfants, je vous aime bien, de l'amour de Christ. Pourquoi pas à ma soeur, ma séjour Kitoko na Kinshasa, Neka Bendekobobe Moko, Nzamba Pambolayo, maman Betty, Kokele à ma maman chérie, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ, mes frères qui sont là-bas depuis les Issa, que Dieu vous bénisse. Kapilos, Kapinga, Nzambe Apambolayo depuis l'Allemagne, Nazanayo et Longo, ma fille, que Dieu te bénisse. Je regarde papa Charles, bonjour. Bonjour maman Tiffany. Bonne santé. Très bien, Nangola papa Simon Kimbangu. Nzambe boli mon santo. Tout bien. Papa Charles, c'est pas bien Angola, Nzambe. Yo qui na l'Angola papa Simon Kimbangu. Nzambe de yewana. Mutunyo surtout maman.
ezala musulman ezala ndoki ezala nani tanga zo sambela prière na yeke na direct pa papa singi bango mais bato baye ba telo ko bon nani na topesa komba papa yango nde leki mutuya okombo atata papa Charles okombo atata tuki e boni ba bible okombo atata balongola biloko so wana nyonso tu so wana mbunda e beta ke sona pona okoma papa singi bango Théo eza maloba ya nzambe fo ezala l'aise babi maboko na yo fo betela eza to beti liboko moko beta te papa Charles nandi okombo atata pe ya mwana mosala na yebete bandeko na bandako balandi bandeko bayebisinga mama Tiffany tika kotungisa papa Charles sote panji mingi likolo tika kotungisa leo na otungisa te oza libre eza bien pamba te po bato ba comprendre po bato bazana na libungi makasi eza kotungisa te mais pona ko mutu nyonso to aza kolanda a comprendre likamuni toza nango likamuni tozolobela. Bon, papa Charles, tu as nana mikako tu as moi soupe kana munoko na mbebo et baike ba fêter les 25 déjà hein ba fête à Noël ba ko zela yango le 25 décembre na yebi ke bino bo fêter na bino le 25 décembre te bino bo kinda na bino na mai bino ko za le 25 mai voilà mais pour la bande ko ba fêter le 25 décembre pour bino pe tango bo fêter bino bat balba bonne année ba pesa bino pe joyeux Noël wala boko yemba nzembo na bino Noël wana nzembo moka Noël ya bakimbangista bo yemba ka bo na bossa na me koyaka tito kende awa me baninga pe ba souhaiter bino po ko souhaiter ba tuté ti ngai na koki ko souhaiter bande ko basala gaffe grave te erreur grave to faute grave na koki ko souhaiter yango te na souhaiter bango Noël le 25 bango pe bayebi ke bino pe bosala erreur grave me ba souhaiter bino biso eza solo nzambe akoki ko kosa te nzambe pe akoki ko changer makambo te azaka nzambe na programme ya nzambe pe bakakola yango te le 25 mai basango bayebi banganga nzambe minene protesta bayebi le 25 mai eza date koleza bota makite le 25 décembre le 25 décembre pardon au monde qui en réalité à l'homme c'est l'esprit au bimisi boso yango ndeza solo erreur ndeza bolimbisa le 25 décembre ezali date koleza bota makate solo ngoye ba de véritable date de naissance ya koloezu pour na même à scène même à parce que une vraie date pourquoi parce que Jésus-Christ a botamaki na ndako ba même tant a botami bato baki liboso ezaki ba même mais c'est mois de mai eza décembre te te wana eza bablo obeto wana eza bazana kangana bidwa mai bablo ko ano beti eza bablo ba bébé te wamba benga ngo kosa leka wamba benga ngo okoso leki mais Jésus-Christ a botama bon même banda oganga ndeni mais avant te avant yesu te avant yake banda ezala mais c'est ka banda oganga avant elonso même place à fandi place sur sazalaka ezala na chaise na résidence na aganga ka mais abera mais donc signifie mois de mai eza décembre te. Est-ce que au moins papa Chabilo yo bimisa nde ça ki ngana kino na profondeur tono kino na profondeur batu ba mona mabe. Est-ce que oyebi mai eza langue ni mois de mai kuna mama to lobela likambo to sala ngone nécessaire papa Charles ko kimate na kimate ozo défendre yo mto ko tsinga mais eza na langue ni mai mois de mai eza na langue to ba janvier février mars avril mai eza na langue ni eza na langue hébraïque et français eza na français mais na bible komami na langue ni na hébreu na hébreu nani na grec nani presque na araméen voilà siko est-ce que poso lobi ango tenga na kino na ba preuve est-ce que oyebi ke na grec to na hébreu to na araméen mais ebenga mabongo te o yesu abotamaki na français biso tozali ndengo binzamba abotamaki na français biso toza ba congolais toza tout d'abord ba africain quand toza ba congolais ba africain tokoki kolanda ni mingi makambo toko se référer na makambo na bango minete
faut se référer à makambo ya biso. Bon, mais na ki Congo parce que bolobi na biso bo prouver que biso ki Congo ndezala ki langue oya bonzambe. Na ki Congo mois de mai babenga on. Na ki Congo ki lumbu ki ngonda ki kitano donc 5e mois. Au moins que na ki Congo oyo sala même kolo yeso abotama ndingo zoba nzamba botama ki ekindikande monte donc eloko ano betenga babinga ngo kosa lika to leka mbala moko mais tika to tuna nanu papa bandi comme ça otala yo betela biso nano le 25 ya mai ya bino na le 25 décembre différence eza nini différence ezali pourquoi parce que Jésus-Christ premier tour tant ayaki na Israël abotami na Palestine na Jérusalem kuna na Bayuda na Israël tant abotami premier tour ayaki pour sauver peuple pour pardon du péché date au bisto yebi pourquoi parce que les mêmes dates où il y a salaki apparition na Israël pour ekoko changer les mêmes dates ayoko s'apparaître na RDC en Afrique. Donc, deuxième retour, il y a Jésus-Christ. Pour le deuxième retour à Jésus-Christ, parce que c'est le 25 mai 1916. Pour le deuxième tour. Deuxième tour, mission na yaki nini. Pour atonga lingomba. Il y a molimo au centre, il y a tatanaï. Construction en Nouvelle Jérusalem. Parce que Jérusalem ancien est bébaki. Et bébaki pourquoi? Parce que Salomon tatonga kango. Tant que babomi Jésus-Christ, babosani que Messie esengale ko ya yiwana, babosi habite yoza mwana Joseph mwana Maria, babite azo blasphémer azo sakana nzambe. Nde kanda ki makasi ba ko bomaye. Yangana deuxième koya Jésus-Christ a 3 phases. Première phase ayena bayuda. Deuxième phase ayena Afrique et pas biso na RDC. Troisième phase nde akoya na suka pona ko futa muta muta. Yango eloko tozela aongana yo. Jésus-Christ est pour la deuxième fois. Donc, tu as dit que Jésus-Christ est le 25 mai, parce que tout le monde a beau en 1916, na trouble de 1914 à 1918. Pendant le temps, on a 14, na 16, na 18, on est calme, côté Rome a sa fête. Faut que Rome fête le 22 mars 1918. Fête pourquoi? Pourquoi? Trouble, makasi, guerre, somme. Yeah. Donc papa chanson à comprendre le 25 mai à la bouffette andé mbotama Jésus-Christ. De papa c'est moi qui il y a papa dialongana. Ah dialongana mbotama le 25 mai. Le 25 mai. Le 25 mai 1916. Voilà naissance de Jésus-Christ deuxième tour. Pourquoi sur le coup dans la Bible? Donc au moins on a Apocalypse chapitre 3 verset 12 totangango poto limbola bandeko bazolanda biso baye ba eske biso na nzela to kosi Bible te kosi biso ubendengeni pour permettre na bota makitour wana aisuko bota le 25 mai oya tango na biso. OK. Ya onde bo feta. Ya bo feta. Natali. Siko so mutu mso abota mikasi le 25 mai sus otobenge peka nzambe abota mi. Bo bilembo nemte kotalisa. Bilembo nini ezaki tango papa abotamaki le 25 mai 1900 oyo tangiwa. Tango papa bilembo ya mutu abotami le 25 mai. Soki kokani na bilembo akolo Yesu, voilà to ndimi yango. Kasi ya na bitio olobi neti bilembo akolo Yesu ya le 25 mai wana. Ezaki abotama na ndako bibwele bilembo ezaki ke ba mage bayaki kotala ye. Bilembo ezaki ke batikela ke biloko. Bilembo ezalaki ke babanda ko lukisa pour la koboma ye. Bilembo ezaki ke moi jakitaki po aya ko annoncer. Bilembo ezebelisko ya papa place nini ezokutana potoloba ke oui nzambe abotami Yesu anazongi le 25 mai. Tout le temps, on a le Bible, si maintenant quelle explication. Aussi, biso Bible est ça. Oui, maman, likambo ezaka awa. Biso na bino na biso. Oh, lemba Bible en haut. Batu ba maman il connaît. Batu ba kanisa biso ba kimbangiste. Tu boye Bible te. Tu Bible te. Mon ka bibino bo ko tali felo parce que bozo sambela mutu. Bozo sambela mutu nzamba ko za mutu te. Na bise na biso na bino. Bino boza na erreur grave. Biso to commis de 500 mètres. Bino bozana na ba millimètre bozo beta parti wa Hollanda place biso zali bokoma ne ezana ba me la pema makasi po biso to leki beta po bango ba ozela biso to leka ko déjà Jésus-Christ koyana na monde 3 phases. Première phase c'est la prophétie, la promesse à Bible. Premier tour aye na bayuda.
Pour sauver, on a péché. Pour mon qui est bébé, sous les amatali, bateau koufa, ma commande, ndé abina tindi yesu aya. Abina na kokoka. Koles andimina sipote. Pas si on a ndimango. Andima qui liwana, babete, babomie. Pour biso tout ça pardon, ya basum. Monde entier tous les 5 continents. Si on tang babomie, à la kisi baon qui yazan zambe. C'est pour la 3e vie. La Bible est une promesse à cause pour la seconde fois pour continuer misala parce que tout fait qui 33 ans 33 ans ministère tout fait. Il faut continuer. Deuxième tour va pas tonga lingomba nouvelle Jérusalem ya sika tongango pour tanga ko tongango ba noir ba tumwindu ba zo bénédiction. Pour to que les liboso. Donc Nzambe na plan na ye azana besoin à rétablir nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, Mibeko ya sika, Makambo ya sika, donc Makambo kala sengelo injustice sengelo. Yango lelo Amérique sa grande puissance, azo diriger monde na injustice. Obama, bamoni bako iba botola matière mais Nzambe ala Nzambe papa semba nga osukisa. Yende papa semba nga osukisa bilaka ya oyo kolezo alakaki na bayula ndaye osukisa. Donc bilembo ya kolo Yesu donc comment on a l'Apocalypse chapitre 3 verset 12. Oui, kokana bilembo ya papa Dialungana voilà. OK. Natanga le nom qui Apocalypse chapitre 3 verset 12. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Kuna balabi na biso. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Et il a sorti le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Oh, ils ont dit prophétie. Jésus-Christ est à Ebsaki Jean, il a Patmos. Yebisa, Bato Bazan, il est Baeba, Balanda, Likambo, Balongi, Tubaeba Kolonga. Nako la kisabango kombo ya tata nanga Kimbam na malembe toujours kende le nom de mon Dieu tata ya kolo Yesu nako la kisabino mboka fandi nouvelle Jérusalem nako koma kombo ya tata na bilongi na bango pe nako la kisabino kombo na ngai ya sika wana Jésus kintabi nako la kisabino kombo ya sika yango to bengi papa Dialungana le 25 décembre. Nous avons souhaité que misala va fêter le 1er décembre. Mais le 25 décembre, vraiment, nous avons les rêves souhaité. Ils ont c'est la fausse de Glan. Zaba aussi pété. Zaba c'est pas le coup de tête. Zaba c'est pas la solo. Tengana luka bisika oyo cohérence est le 25 mai à Papa Dialungana. Na le 25 décembre ya Yesu Masia bisike kutani l'événement nini oyo makaki kobotama ya Papa Dialungana oyo le 25 mai 1916 voilà na kobotama ya Yesu Masia oyo baki esangani za kokana yango tolobaki ke Yesu penja botama kia événement ezali kambo événement te likambo date tango Jésus Christ abotamaki na bayuda ezaki événement te. Donc, tout va s'attendre pété. Mais prophétie, c'est le Bama qui est Messie à Kobotama. Mais tant que Jésus qui s'abotama, il n'y a même pas voisin qui va quitter. De coïncidence. Yesu abotama va éviter. Mais tout le monde, tout le bloc, ça la question, oh, penza, oh, n'enga bota parce que nous avons botama inapercité. Ata botama landa ko bibwele, mais faut tout le monde bilembo likolo. Ndet non, ngana ba histoire. Biso to na posa a obimisla biso. Botalisa biso mabomba mi ya papa Simon Kimbangu, mabomba mi ya papa Dialungana, mabomba mi ya papa Kisolokele, mabomba mi oyo batami na sima ya bomoto to pe bo divinité ya papa Diangenda. C'est ça ce que je veux. Mon collaborateur qui biloko ni les spécial. Je vous parle de Jésus-Christ. Dans où Yesu abotami, abotami ni nanda ko bibwele. Ezaki na un événement tenengolo bi mezaki événement parce que na likolo avant, pendant et après, boye ya Yesu na sama bele ezaki kak événement. O markaki en coulisses ou en public. To moni yango ba mage, ba tangi d'étoile ba bi étoile oyo.
ils ont bakondi tokende bakie koluka étoile na tina ndako ya roi lobi na bango mukonzi abotami bino bokende so bomoni bokoya koyebisanga na banjo tanga bible oyebi yango so na bina bando betali solo awa natangisa bato ekozala molai eza bevénement tomoni kuna na ndako ya bibwele bamage bake bamemeli yesu mpona kolakisa mokonzi bamemeli aksa bamemeli malasi bamemeli biloko nyonso eza significatif moyen na te yango awa eza te tomonaki bange mpe bayesu kolobela marie kimisa mwana joseph zwa mwana kima eza bevénement oyo mutu normal ekosalemela ye te so eka nzambe te betelanga ya papa dia longana de 1914 à 1916 tukuna totangi na tokokeli na Apocalypse 21 nzambe akiti na se alati nzoto po ya kofana na peuple place moko po na bonzambe na ye pour rétablir nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Événement où ezaki guerre, il y a makasi monde ninganaki guerre, première guerre mondiale ozoka. Et ben de 1914 ti na 1916 na kobota ma papa dia ngenda nde guerre yeko sila Rome asali feti. Donc elembo izotalisa parce que mindele na ba savant na makamna nde ba monaka trouble ça mama makasi. Babi nzamba ngo abotameli wa pitika to créer trouble, ba créer des autres guerre ya makasi. Guerre ya première guerre mondiale bandaka tanka papa kisoloke akisali apparition na mokili abotami nde siko ti na 1916 kolo papa de longana ayeko botama pour la deuxième tour nde bilembo etalisaki mokili ya oningana monde bouja ki do sata sepela ki te parce que sata moni bato kuna likolo babengana nga babo kinga na se mais bayoko kitesuna na se bala nanga lisusu. Donc yangona guerre ezaki makasi guerre wana siko bamonaki basigne mindele bayeli basigne wana ya basigne du temps de 16 de 14 16 à 18 na 18 kaka mokolo papa de ngena salika apparition guerre ici papa Charles comme mangana bongo te toke na expliquer oyo yango ndenge ezaleli kasi yana vite ni manga malembe pour na comprendre pe bandeko ba olanda biso ba comprendre na banjete umeli mingi na kimbangisi. Tant que expliquer ma papa, il faut penjo pesa ngo pesa pelengi na baeba kolanda. Baso solo solo ke makambo koloba et pesa pe moto posa aeba pe kokota suna mozindo po aluka soko yeba bo moto pe bo divinité ya papa ndenge bo koloba to pe bo nzambe ya papa dialongana. Moto moko kotala koloba ke papa Charles na ondimante parce que eza pe na bande na oba botamaki mkolo wana et longo na papa parce que botama yi monté monde entier bato botama mkolana ba bébé bazaki belé tant pe ba botama ki guerre silaki mais tant total bo kiseni na Yesu Masia ponga na olinga yo tutisa mais c'est comme si yo zolingo kabula pour na Yesu Masia eza be événement o e ya verrier ba magi ba eko luka ba moni étoile to kala ba peka bana neso ba botama mkolana étoile bimai pona bango mais ba bi ke bokende bo lukai ba luki penja ba yekolo bake non étoile oyo e botami penja awa donc étoile ane memi bango ke lakisa bango ke étoile eza ya bana nyonso te guerre aussi les ya bana nyonso te za to lakisa ko e place guerre aussi mutasisi yango za dia longana nde longana lo donc guerre oyo soit étoile bimi eza ya bana ba nyonso ba botami lelo te to ke to lakisa ba mema ba mage ti na ndaku ya bibwele donc likolo bake moto bo moni étoile bimi eza ba bébé nyonso ba botami lelo te mkolo nango ye. Comme ma biso te papa Charles le kabilo mo y ensemble ba bébé ba bote même kolani beli ko ba ka te ke guerre sila pour na papa dia longana prouver biso ngo noir cible yangenda yo zolo papa dia longana to papa dia longana guerre sila 1918 ezaki papa dia longana guerre sila 1918 tant apparition papa de ngenda botami nde guerre sila le 25 mai le 22 mars guerre ici et bon il y a papa Dialonga papa Dialonga en 1916 le 25 mai 1916 le 25 mai 1916 voilà un trouble temps de guerre siko événement nini penze la kisaki ke nzambe akitiao atiki po ya Yesu sala ki événement ke nzambe atiki likolo prouver biso ngo noir c'est blanc parce que nzambe ko yaka na le silence ataye dans le silence fo nature to ça est nature ganga batune baloba. Donc, pouvez bien que le 25 mai, au bout fête, que ça qui peut être yé yanzambe, na c'est ma belle. Na quoi est-ce le moko mama Tiffany? Et oh le bateau ba kolanda. Na c'est le kamoko les koya collège même quand on a kamba les millions kamba. Et ça qui
population bazaki na époque wana bazali komona mama mwilu na ndenga zo wena bana kobota mana bango batutu bazali ko comprendre te bakomona kaka na tongo etani mama mwilu abimi na bana bakomona kaka tongo etani mama mwilu abimi na bana na le 22 mars mama mwilu abimi na papa Dengenda place papa Dengenda botamaki ezaki na Esobe place on a-t-il le matiti bota marate bayebaki te ke oyo kolo Yesu landanga bien tengate bandi ko kolanda bayebaki te kolo Yesu même batu bandi ko nsa nkamba na bakoko bazaki na époque bayebaki te kolo Yesu Messia botani tango lingo papa Dengenda atungi lingomba kotambola na monde pour implanter église Kimbangisi na monde nde secret moko tango partout tanga Bible bazo expliquer biso papa Dengenda abisi biso to na kolayisa bino date kolo Yesu botamaka tanga lobi date on le 25 décembre était et le 25 mai ya papa de Lungana ba pasteur na biso banganga nzambe ba ndima kite ke papa de Lungana ne kolo Yesu na centre d'accueil papa de Lungana ye abengi ba pasteur nyoso abi kolo Yesu ngayo date abi alobi aganga bi Noël le 25 le 25 mai papa de Lungana agangi Noël batu balali na ndenge Noël amitiri bisabi kolo Yesu oya ba Yuda ndenga yo ba passer na biso bati pembe pe batetembe abi eloko di elakisi biso ke kolo Yesu ndiza yo na centre d'accueil azui liboko na ye atelemi alakisi bango bamoni trou ya cicatrice po papa de Lungana na kokola na ye ti asali séparation encore trace azaki na trace a tina a donc cicatrice à c'était cicatrice ya mopanga ekota nzube na mutu na ye titanga lakisi bango nde ba ko ndi et puis to tangi na makomi to mona nyusu te ko kusema po esengelika yana kombo asika ko nde papa de Lungana réponse de mwana bayeba ki ete pamba te pourquoi babitango na ye na bayuda nde babeteke fi babite turo fona ya kobatama yango baki na kozonga lokola muyibi tango na koya abata mine na mboka moko eti bato ba comprendre po soka milakisi ke ndenga na yaki tela Satan c'est pas des mois bato ba bomai ko le bato normal te musu bato ba banganga nzambe baki nganga nzambe solo te po so nganga nzambe solo akozo muruta chombeli po di komando ba tango to tangi di komando ba bi ko boma te mais bango bazui ba bomi c'est veut dire ça c'est infraction contre nzambe to bato ba bomaki nini ko le na ba Yuda bazali penda ba nganga nzambe solo te ndiye mwana moni kolezo ayiko milakisa abite fona bomba maturo so na ye na ndenge avuluba yego simbati na tonga na lingomba sima mikole ko posa na malema nde bakoyeba nga kolezo ngaye papa de Lungana na se comprendre ngai tant kolezo ay pour la seconde fois bina ko yalo kola muyibi aye abata mina ti sima milakisi papa Charles obandi Kimbangisi na kimkolo to banda bomoni question posée ko bana Kimbangisi na mikolo to kibo mwana elobi ko bana na kibo mwana ko bana na kimkolo pe bon na nto le ka mais na tout la question moko yo monde ngo expliquer boye ya kolo Yesu pona mbali ya papa de Lungana au monde ko expliquer ngo bien mutu moko azana Kimbangisi a convaincu alobi na ko yelo kola muyibi te na tuni que est-ce que oza convaincu que nengo expliquer question na ngana tuna o expliquer ngo bien mutu moko aza Kimbangisi to lando asepeli bon to oza sune lo mususu ngo bakisa po convaincre mutu moko akolando moni so mutu aza Kimbangisi te tout d'abord biso tant to benga papa si ma nzambe molimo satu bato ba passer ba na tembe makasi ba jamais molimo satu à cause de la mutu te aza esprit ya mwana na te eza bato ba kondima ayoki andimi ko ezabi esengo na ba yoki ba moni te me bandimi mususu ayoki mais akondima te mais Bible na biso tango akoya pour la seconde fois ako changer kombo awena kombo ya sika signifie kombo ande yango coïncider entre kolo Yesu na papa de Lungana c'est veut dire Lungana ni ko bake accomplissement ya parole de Jésus qui s'est baki na Apocalypse ndenga yo kolo Yesu na ye donc kokukisama ya bilaka yana tuni ne bato ba kolanda yo po eza bato mpe balanda bazala Kimbangisi te bazala convaincu mpe ba bongo na bayana ba bakuma na bango Kimbangisi yana lobi o expliquer yo moko oza convaincu que non expliquer et pesa mutu moko posa alanda
est clair. On a expliqué clair. Après, j'ai peut-être 3-12. Abi, collège, tant on a causé, on peut l'emballer, il a collé, t'as combo à Sika. Question, on répète quand il y a Bonzambe, il y a Boye, il y a Bonzambe, Ndengo Koloba, Papa Simon Kimba. Mais là, il y a tout. Ce qui Papa Simon Kimba, il y a un Nzambe, à Kiti, aïe. Important, c'est Zanini. Na toute mission, important, c'est Zanini. Pour na Nzambatika, Bokondi, na Akita, ya Ovana, na Biso Nengo Koloba, Papa Simon Kimba, Nzambe. Importance dans les années. Pour tout le monde, il y a encore le sous Bible, le que Jean transporté en esprit. A ko mona ba ko tuna nani akoki okufela bato nzamba banena okoluka bato likolo tanga amoni ke mutute amoni kaka Jean lobi na moni bala moko mutu amonani oazaki dini ya ofungola livre. Alors na ndenge Papa Simon Kimba lobi ya Yesu to ye nzambe aye importance ne nini za ya kozana sama bele akita awana se. OK. Papa kwepo otinda mutu kwepo otinda ange to kotinda mutu aya kosala musalo ya kosala awawa bien mokatika bokonji akita importance dans les années mission te yana koloba avant d'après ça importance ya koye ya Papa Simon Kimba on a tangela na Apocalypse 21 tangi yango si m'a expliquer importance avant pesa nzela. OK. Apocalypse chapitre 21 to bandina 1 parce que ça importance c'est Papa Simon Kimba eza prophétie et l'obama déjà siko lokola prophétie et l'obama qui esengeli ekokisama pour Bible ko ikolekate nyonso koleka même maloba nzambe ekolekate fo ekokisama yango na otanga na Apocalypse 21 ko bandana 1 kuna Bible bi nouveau ciel et la nouvelle terre donc c'est importance na tangi appelle c'est importance. Papa Simon Kimba Ngokyanani. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Importance, toujours qu'il y a peut nous expliquer. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu et le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, Bible est allée sur prophétie moko et sengiri eko kisama. Importance is alinine. Nzambe atiali mokili baby masubu makamandenge ndenge et sengeli a préparé épouse ya sika titre le baba ngana bala Yesu na bala Yesu kolo libala si aye déjà aso préparé à kodisa ba paté na ye na kati ya terre nouvelle Jérusalem basanga babi nzambe ye moko akiti na se ko fana na peuple na ye sika moko babi Dieu lui-même siko aye mission ya Papa Simon Kimba importance na ye ko changer système pour la première ciel et la première terre était disparu. Donc makambo nyonso ya mabe ya kala esengeli elongwa nouvelle justice ya solo vie ya solo donc bobangi banzambe changement ya makambo mabe nyonso elongwa makambo injustice ko bana na gouvernement ko bana na l'état na gouvernement qui na suka qui na biso peuple c'est veut dire tome ya koto vie donc nouvelle Jérusalem mboka ya sika yango une mission importante c'est Papa Simon Kimba pour na ko récupérer ba peuple nyonso ba bunga nzela mission importante c'est Papa Simon Kimba donc bato nyonso tout bala sa mission tout importance na ye importance c'est Papa Simon Kimba pour être habiki sa biso to longwa na boumbu o to tozanango ya kobosa na koyeba nzambe ke nzambe azana sesa kita la tanzoto importance na yango pour a récupérer bana na peuple na mutu mwa Orlando abi Papa Charles Tala tozo toteba mega to Orlando loba makamdenge izaleli wana yanga te mutu mwa Orlando Papa Charles mutu mwa olbibo atininga na ebisa yo ke vexa no tangeza eza importance te pesa importance ya boye ya bonzambe na se
wana ozopesa balobi eza mission ya koya kosangisa et puis wana ezali soki nga na tuni ça la différence ya importance ya koya ya Yesu Masia ya liboso na importance parce que oyo elobeli importance à Jésus soit elobeli boye ya Yesu maintenant ça la différence que o ba olobela Yesu te ba olobela nde papa Simon Kimbangu importance o ndezaye différence importance ya papa Simon Kimbangu pouvez biso ki malobo ba lobela ngo eza ya Yesu te ba olobela nde pona importance ya papa Simon Kimbangu oh na oti kotanga na Apocalypse 21 bazo bela papa Simon Kimbangu nzambe ye moko akiti na se kofana peuple na ye a sala libala ya sika a récupérer peuple na ye importance ya papa Simon Kimbangu po ete biso to bikisama na pasi oyo toza nango na bombo oyo toza nango importance ya yango po biso to bikisama na pasi toza nango donc Satan azala écarté mission misala nyonso mabe esila mutu asepela na vie éternelle asepela na bomengo nzambe atie biso na mboka importance ya papa Simon Kimbangu kobikisa biso peuple noir oyo tobunga nzela papa Charles Yesu Masia ye abani mission à 30 ans 3 ans asisi mission na ye amatine kulus alobi tout est accompli dans mission na ngala yaki na ona se et kokisana tout est accompli mission na ezalaki koya kokufa kosopa makila et kosomba biso ndengo ningo komisa ngo wana ekoma ya yo mais eza mission oyo Yesu ayaki pe tango asali yango emonisi asopi makila na ye ndoko mona Paul alobi je vous ai fait fiancer à un seul homme tango asali mission na alobi tout est accompli quand on a 3 ans pa Massimo Njela akei oh papa Simon Kimbangu soki totali pa na ye aye oui effectivement oui papa Simon Kimbangu mission ezalaki aya kobikisa kosikola moto moindo que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Asali mission na ye asimjela ke mission nino ici la kate zo continuer ka zo continuer kino lelo a changer poso a komi na poso a longwe na poso a na poso mission ni nango ici la te pe nzamba ko la te tout est accompli o a Yesu Masia to monde mais tant to kotala papa Simon Kimbangu kino lelo moto moindo azaka kana kosimko na bokonzi na seya mondele aza toujours konyokwama mais na ndenge ya modernisation moto moindo alongona na pasi ya mondele te mondele akonyokola toujours moto moindo mondele ya kozala kokonja toujours moto moindo mission papa Simon Kimbangu eza toujours accompli te topé alongi na mission na été topé akoko kende ko vanda na bokonzi na eta zonga ne atika biso bato to ndongwana na se to sila na ba mindele wala parce que bozalane na se awawa moto moindo azaka kana bombo na yo mama ngolo ba ilabi izali boye papa Simon Kimbangu nzambe atali pasi eza na mokili surtout pasi moto moindo pasi osila te papa Simon Kimbangu aye ko pesa kimia parce que koza na ndako koza na mbongo me kimia eza te tozo yango déjà nanu te mboka eza na pasi Afrique ezo souffrir makasi même bango na poto baza suna kimia te ba guerre koti ba trouble koti baza na kimia te donc monde na to beza ko bouger yango na mission ya papa Simon Kimbangu ngane aya asilisa makambo nyonso ya injustice ya Satana esila ya nzambe na tuni banda yaki aye na 1921 kino lelo botalisi biso ke papa Simon Kimbangu kiangani wana kaka wa 1921 mission na ici na mkonde donc ici la tezo donc ti mususu pa obota maso papa Simon Kimbangu ke ye pa zoko baka ye pe suka nzambe aye kana mission alati poso mususu to wana pa ke o aye kana donc bo mema biso ka bongo problème ezalini biso nde peuple noir batu tuzoyeba te so toyebaki mokonzi ya kimia muta opesa biso kimia na pasi tozango na trouble tozango na ba guerre na ba kulu na ba problème so toyebaki nde likambo seza so iko saba suite donc na plan na ye na programme na ye aye kokokisa bilaka o kolezo la kaki na trouble ndengi za mboka ye aye kokokisa bilaka cela veut dire accomplissement ya bilaka wana yango procédure o ya zo memela biso to landa ye to so o yazali ko sala
oyazo linga oyosenga biso ya botongi Nouvelle Jérusalem. Mais papa Charles, mutumanga kolanda koloba te Yesu tanga lobi tout est accompli. La charge na monique mission na ye et sili. Yé moko déjà le banga na ye na ocha kimiate. Na ocha épée et non la paix. Ay boko mona na tanga ki ay boko mona mboka oyo ko bunda na mboka. Moi na hotel na papa. Oya ko sala boy. Oya ko sala maloba nyonso lobaki yango eza kokokisa. Itali sete ya ki ko pesa pété ya makambo bitumba. Ay ko pesa pété ya makambo ba famille. Mais ayaki kopesa pe na makambo milimo kosomba milimo na bato ebikisama yango mona lobi tout est accompli mais totally différence okolobake bino bokoleka bokolobete papa Simon Kimbangu aussi sa guerre ya est nzoka nde Yesu alobaki ke na tango asuka bitumbe kozala mboka oyo kotelemi na mboka oyo donc nde tobunda na kwande yango normal elo monte nde bolobaka soki soto ndimi papa Simon Kimbangu batie na esika na ye guerre a rwanda ekosila mais mutu atinda enkolo Yesu na makomi nde bolobaki Yesu Masiya papa Simon Kimbangu envoyé de Jésus-Christ ye moko alobaki bitumba ekozala na tango asuka bitumba ekozala omonte eza contradiction kolo Yesu tanga ye na bayuda mission na ye liboso tanga baki tout est accompli service ayeki mpona pardon à péché numéro 1 bayuda bakanisaki ke aye kopesa biso kimia tokozala bien mais esimbika te kolo Yesu tanga baki tout est accompli abi bato nyonso opesa inga na teyi bango sabu malamu nayebisi bango bamusu bandimi te mais ngai nakokisi yango alobaki tout est accompli nakokisi makambo oyo bayokanaki na tata nasala nakufi asepi akokisi mission na ye asisi sikoyo etikali temps ya molimo mosantu azwa kobanda temps de la loi temps de la grâce na temps de la fin po ete asilisa mission ya kokanga satana kobwaka ye bana na Nzambe basepela. Donc mission ya papa Simon Kimbangu iboso kotonga Nouvelle Jérusalem etongama o mabota bakena koluka ti lelo jana ngana tangelo passage biblique moko o landa ta tina ya tata Nzambe lelo na mokili na côté tozokende ngana tangelo verset moko o landa ngo so o permettre soki econvaincre tanga nazwi Zacharie chapitre 8 verset 11 après na ko sauter kuna ba biboy Zacharie chapitre 11 verset 8 chapitre 8 verset 11 ba biboy maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans les temps passés dit Éternel des armées. Lelo nzamba ye oyo bazo la prophétie ya lelo na kiti na se na 20 babi ainsi par l'Éternel des armées il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de la terre de la ville. Les habitants d'une ville iront à une autre en disant allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toute la langue des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec nous. Donc, koya nzambe ya papa Simon Kimbangu na mokili alobi nazalaki sunata akala asaki na bayuda mais ta lelo na ye po batu na mabota bakoya koluka ngai nzambe na Nouvelle Jérusalem bakosangana ba américain ba français ba sangani ba ye ti lelo so tali bien so ke na nkambo mona mabota bazoya koluka papa Simon Kimbangu. Pourquoi bazoya koluka papa Simon Kimbangu? Poni bazoya koluka batu musute pamba te monde eza na kimia te tolandaki dernièrement na mboka na Australie moto epelaki makasi mutu apelisi moto ayeba te bache basopi ba moto ya mituka oyo esipaka oyo eboma moto ezokufa te ti mutu moko akudabi te mpo situation oyo esila tozwa kimia bokende na nkamba eza kaka na mutu moko aza kuna Simon Kimbangu nde bakosisa papa Simon Kimbangu kaka les délégations eutaki na Australie baye ti na nkamba ntango bayebisi papa kuna kimia eza te mboka epeli moto Nzambe epeli donc tokolona biloko ndenge nini
Ndi papa Simon Bango kaka les mêmes boutou na tongo etana moto kufi ainsi mamo isiba moto te. Donc papa Simon Bango aye ko pesa kimia na mokili. Mutu azonga na place na ndenge nzambe a préparé ki utane bande. Donc il y a des missions papa Simon. Papa Charles, est-ce que vous avez tant suka la guerre ezabiloko Yesu Masiya a prophétisé qui fait ça? Ba cri de guerre, ba bitumba ezabiloko foizana. Na Matthieu 24 Jésus qui s'allume biloko wana. Alors il voit même mukola suka le jour de vengeance. Le jour de l'Éternel. Tant nzambe ko fâché pourquoi parce que ba toze ba luka nzambe moment oyo ba bi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oye ba luka papa si même bazo luka été. Po aluka ne ya aussi service qui meli kambo. Ne ba bazo négliger. Jésus qui sanga la kibilaka bi mbula ya moto ekobeta. Ekozikisa bato mabe nyonso. Donc alobi belema ba minzoto. Et il y a des motos qui ont la lumière dans ces mais ceux qui ont les kiti et pendant les kiti dans ces c'est terrible. Namboka moko mukam ba fandi bata libanga mwelo euti likolo les kiti na ces donc événement dernier et kosama yango yo ngana to fandi tozina yanga papa chemba zo benga batu baya bakota déjà 4 ya nouvelle chef bakota na 4 ya kral. Les bons bergers, ils ont bien peuple, ils ont bien kata. Pourquoi? Parce que tant que moto ne koya, tant que événement est makasi ko salama, batu bazikate, batu babebate, batu bakufate. Ne, batu bazotana te. Pour événement au Jésus qui s'est dans Matthieu 24, et ko salama na pays msouté. Précisément na RDC. Exact événement. Événement des temps de la fin. Trouble ko salama, ya makasi. Laiso. Mbula moto ko beta. Laiso. Wana programme nzambe. Laiso. Programme nzambe, événement ko salama. Événement comme ça, mais somme ya catastrophe. Batu ba kolukesika okimela. Ah wana Congo. Pongia 3 jours. Wana programme nzambe. Mais ya moto expliquer ba. Eloni ya bombezana, Yesu bombi ta prophétiser nyos. Eloni ya komi ya bomba. Ida ko bomba te. Po batu musuba sepeli la Yesu. Batu musuba sepeli to mona ngona misu. Mais selon plan na ye abi papa dangena abi boye. Événement na to ko mona ngona misu. Et que ça n'a pas été na butu Zacharie le bien Zacharie 14 Bible le bilango événement dosé na kotangela yango Zacharie 14. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière apparaîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul, il sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Kombo na ye mukolo wana papa singi mamba toye ba valeur na ye. Jour événement. Événement ko salama trouble ya ko salama babi Jésus ko bi banda mukili salama même ya Noah eza kutumuke. Ya Sodome muke mais eux ko salama turo terrible. Jésus-Christ a ébisi ba yekoli batuni koloyesu et ko sa matango nini événement koloyesu ébisi ezana moment ya bino to boyeba événement ko sa matango de la fin place et bembe ko sala place ba photo ba na ko tala bébé wana c'est abili na RDC na bembe na dernièrement na to expliquer na monde entier tout ça na ka corps moko o eza intact de 51 à ce jour éternel. Donc, ça veut dire point de repère. Il y a Jésus-Christ sur la caille de Bilaka, nous avons RDC. Des événements à Souka, pour mon pépignon, ça m'a bien long. Il y a une guerre. Il y a une guerre, il y a États-Unis, il y a au Rwanda. Papa, pour si ça m'a événement ça. Papa, oui, puis que nous avons fait un seko na batute. À capon a tant sa mission pas que. Mais batu ba bengi nga singa mama tu fais tuna na papa Charles. Nous avons umili mingi na batu fin de trop. Nzamba umela bongo tina ba. Po nzamba koza camarade ya batute. Mais bon nzambe ya papa e umeli mingi.
na se amabeli à 8 ans banda 1921 kino lelo c'est trop okolobe ya bango nzambe bonzambe na ye esilaka te ye azali éternel azali bien libela même azo changer forme bonzambe na ye ekotika la seko bonzambe ya papa simo bakanga ni kokokisa kaka bilaka oyo kolezo alakaki kokokisa bilaka nyonso oyo papa kisoloke balobaki nde ye akoki kosisa mission nyonso to wana aye kokokisa bilaka so asisi bilaka na ye oyo etikali etali ye moko nzambe biso na eloko moko tokobakisa liboso te tokolongola pe te na plan pe na programme na ye oyo alakaki yango mpe kosalama. Ok papa Charles tokompena kokita lelo nani pena kotia molonge mingi te tokita me yebisa biso nano eloko nini oyo parfois bino na timbangisme tona na nkamba to na Nouvelle Jérusalem ndenge bokoloba esala bino pasi lorsque botalaka Afrique pe botala bato bazali banda ya nkamba to pe banda ya kimbangisi nini esala bino pasi. Bon, eloko esala biso pasi pamba te mutu mwindu azo comprendre origine na ye te yango esala biso pasi so mutu mwindu azo reconnaître origine na ye biso baafricain banoir nde toza bien. Pourquoi? Parce que tango tozotanga makomi tomoni accomplissement ya nkamba mokolo koma nkamba première barrière komona bakomi nkamba Nouvelle Jérusalem biso toyebi kasi bato musu bazo comprendre te bakoko na biso na époque bazo sambela nzambe mpongo avant évangile avant to yeba lelo kolezu bakoko na biso bazo ko sambela nzambe mpongo tout le Dieu tout puissant nzambe na époque abandaki kobunga mutu abungaki mutu poko tango Adam asomukaki nde nzambe abungi sikoyo na moment oyo ya construction ya Nouvelle Jérusalem sikoyo biso to comprendre biso to sosoli ke nzambe akiti afandi kati na biso to comprendre mais bato musu ti lelo bazo comprendre te yango epesaka biso pasi esengeli mutu mwindo ayeba ke source na ye ezali nkamba source na ye papa Simoki Bambo oyo bakoko basambelaki Dieu tout puissant nde papa Simoki Bambo nde yango tobenge le père de Jésus Christ yango tobina Noël père pourquoi tobenge père de Jésus Christ ange yebisi Maria okobota mwana okopesa ye kombo Emmanuel Jésus Christ nzambe kati na bato Maria alobi ngai nayebi nano natofai na mobali na ngai te habite molimo mosantu akokovrir ye tokobota donc père de Jésus Christ c'est Saint-Esprit siko biso lokwa toyebi to comprendre to sosoli bandeko mususu nkamba même Nouvelle Jérusalem nani ba comprendre te pope nani ba comité nkamba eza ville sainte kuna nkamba eloko salite kotaka te tango bato bokoregreta nango eza faute ya bato oyo bayebi te to faute na bino nde boye koloba wana na retard to mpe booloba yango bien te. Bon kolezu tango abotamaki na bayuda bato basalaki recherche bato mosusu 12 mona bakomprenaki apart Judas ndenge ayeki koteka Yesu les 12 oyo bakomprenaki bamoni kati moto oyo makambo aye nango tomoni keza ya solo oyo balakaki na bilaka nde tika tolanda ye nde balandi ye. Alors biso tango bandako biso bato comprendre ke papa Simoki Bambo nzambe molimo santu ye wana aye kati na biso po asauver biso po abikisa biso alongola biso na bapasi oyo ya colonisation pe atia kimia na mokili jusqu'à présent bato bazosala recherche te bato bazoluka te po babi chercher l'éternel pendant qu'il se trouve moment oyo neza moment bato baluka ni nzambe koluka nzambe ne dit pas faut kende ndenge na mona bato musu bakena campus na zamba campus bakeluka nzambe bato musu bakema ngenge bakeluka nzambe bato musu bakena lisite na ata mukolo mona kokende te nga fona luka nzambe na Nouvelle Jérusalem parce que Bible est décrire place nzambe akofanda te Bible pe lobi ke ezasui kama ngomba te ya nite nzambe afana na mitema na biso abo ezasui baluka na ngomba ote bisiko ote na zakuna te na ofanda na mitema ekomi likambo ya molimo. Voilà pourquoi ils sont habitués à la balana, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, et comme on dit, et comme on limo, la mitema. Bible lubi nzambe akokita na se akofanda na pepe na ye esika moko nzambe na mitema en esprit mais na bomoto boye na nzoto na mai na makila azali na Nouvelle Jérusalem
tanga na parole 22 komona babi nzambe akofanda na nouvelle Jérusalem na bible soki babi komona excusez babi nzambe na mitema nzambe na mitema ngo bani 9 fruits du Saint-Esprit yona nzambe na motema so dans tous les 9 fruits du Saint-Esprit na motema na yo oza nzambe. Est-ce que vous avez mutu akoko qui s'appelle 9 fruits de l'esprit te yo kokisa Jésus qui s'appelle sabiso yo soko kisa wana tous les 9 numéro 1 bobangi ba nzambe bandele mayele so zo banga nzambe tous les 9 faisait pas na yo ngai voilà tout non papa Charles yo banga nzambe en tout cas makasi pour na sala na kanisa na ndukudura buma be pa moninga iza pasi papa Charles tout to na sala tango yo banga nzambe ereza na ate par ba circonstance mais ndenge kombo na nga papa Charles mayeko kobota mape kokola nga pona sala mabe iza pasi conscience na nga non yango ndo ben kobanga nzambe pona eza kosala mabe te kobanga nzambe oui kobanga nzambe so kobanga nzambe kosala moninga na mabe te yango nde kobanga nzambe 9 fruits du Saint-Esprit singiza na yo oza na mo bonté fidélité qui tout faut eza na yo yango nde babenga kobanga nzambe ne soki 9 fruits du Saint-Esprit za te olobi ke nzambe aza kati na motema na nga mais kuna makambo mabe yo ozali ozomona osali eloko moko te. Mais papa Charles, on dit que so mi beti tolo ki ngana banga nzambe eza somo. 9 fruits de l'esprit no robeta tolo wana yoza na yango nyos. Na lobi boye. Toza na sina mokili. Pona ngai na sala mutu mabe na kobanga. 9 fruits esengela la apote Paul bi. Soki tozo ko supporter makamsu te. To imiter ya yi. To imiter ya Christ. Donc biso sene to imiter ndanga Jésus atambo biso to imiter. Babe to mbata zongi sabo. Léonard, c'est pas bête, nous coûte d'un bis, mon amour d'un niato, un sapat, on a fini, n'importe quoi. Voilà, papa Charles, merci. Toi qui t'as malembe, tu as tout na no, bateau à Blobi, les 6 avril. Et là, les 6, hein? Les 6 avril. Les 6 avril, voilà, Balobi, papa Charles, mon papa Pamba. Makamkuta minene balobana mboka o bat basala na bango et comme atie pe ba continuer ba ko sala te avant to kendiwana est-ce que ko banza pendant le 6 avril ba continuer ba ko tosa makambo wana bon nzambe avant ça alikambo liboso alo avisaka papa simbangu ye apesi exemple bele aza 1000 pat aza ngando abimisi lolemo libanda lolemo ngando ebisa solo soki nzinza yoki fomi ngongi bayi bakangami mkola yoka nzala bendi lolemo avertissement ya omwe likambo le 6 avril biso tuzobeta c'était ba ndeko na biso ba diaspora ya Kosek ba yebisi biso papa Charles ko bomba likambo te yebisa batu yebisa peuple congolais boyebisa makambo yeza la gouvernement na biso parlement sen balanda likambo le 6 avril batu ba bi ekoleka nonga bongo ezaka bongo bien sûr soki bakonza l'état liboso batosi peuple alandi parce que muto a 13 ali l'état biso peuple to na sima soki l'état a publié yango ko banata to ko mois de janvier ba publier que le 6 avril la journée chômage payé wana biso miteme kiti soki ba lobeli yango te biso to banaka ko lobaka to bana chaka mulunge to yebisa bato po nzambe osala likambo nzambe papa semba ngaye ko kokisa bilaka o ko yezala kaki loko ya ko kokisa bilaka biso to kimela kai pana ye soki yindi biso to kimela pana ye mais soki yindi yo o kimela wapi yango mo le 6 avril soki bato siango te to le kabiso to le 7 le 8 pe et le kinango mais total ko to kende ko suka ndanga nini papa Charles tokoki jamais to kanga émission soki to rebeli papa qui c'était santé à papa qui c'est boni na prison pe évolution à makambu dossier za ndengeni likambo ya papa qui c'est toujours soigné même la téléphone santé zango bien malgré tout dernièrement au dos ça marim comme passi pour place à la ta caché ali place ya esengote esenga place à passi dossier na yezo que presque na ngolu ya nzambe za nzambe ya mawa ata biso tozali mutasayo mabe ba pesi biso élément mo très nécessaire ezali bolimbisi donc mutasayo mabe bon alimbiso pour maboko bakati te donc santé na eza normal dossier na presque so nzambe alingi d'ici peu zobi manaye na mawa tata nzambe pour azwa liberté provisoire et lo que tikali kaka négociation et c'est salami il y a les concernés et le que tikali kaka bafuta droit ya magistrat pour abima azali libanda déjà j'espère d'ici là son ça va bongisi à ozane déjà libanda voilà et bongo pona to boucler mission nini okoloba na mbula we beta kilo besali ba dégâts ebele nini ebisi mandeko
Bon, mbula ebetaki lobi esali ba dégâts tokoloba nini. Numéro 1 pour mutu mwindu azoka soka kufinda zimaeli. Ya wana papa simema lobi ata bozo critiquer, bozo finga, bozo bon, na bomoyi nzamba azali papa simema. Na ba woyi pe azali. Numéro 1 to be nini. Ezali devoir nani ya l'état likamita construction. L'État est singeli batonga ba terrasse minene mboka na sisa kotonga très bien. Pas combattre les seuls pays dans le monde où ils ont plus de minéraux plus que ba pays mususu. Tout ça na nyonso, tout ça ngelo côté. Singeli l'État siko ba meka ko bongisa banzela, ko canaliser ba terrasse. Batonga ngo parce que to mbule beki makasi maye ko kenya ba terrasse, ba côté musu construction ya anarchique. Donc tant mbule zoya, mbule ko beta obligatoire. Flagrant c'est au salama. Pour mbule zali moyi pe comme ça moyi makasi batukulu baloki mekobata moyi. Donc nous sommes plan za meme les kambizali za pasi et sali so pasi koko pour moi muta kufi na mbula ememie. Côté amnistie des gâteaux. Et bon il y a seulement ba dégâts ba côté musu mais peut-être makasi par rapport. Merci le bana suka numéro de téléphone. Numéro le banga suka mbote na nzambe papa singi bankangani. Mokokse bilaka nzambe ya suka. Otuzo senga batu so balanda ye le kwa biso tuzo landa ye bango so balanda po ete tozwa nzela lobiko po ete tozwa kimena mokina biso na pesi mbote na famille sainte mbote na bandeko so balandi biso soki question ezali to likamo est compliqué au numéro de téléphone yango bengi tokosola tokopartager bien 085 94 38 68 4. Dabino pe bosambile la batu mutabengi. Bon, likambo ko sambe ya pona batu ndenge bato sambe na prière ko sambe la pona mutu ngana ko lobatene na kata téléphone bwebwete. Ceux qui ont précisé na prière biso tuzana na ko beta mabolo na asina nzamba pesi biso pa nzamba bien biso to sambe la tongo 6h, to sambe na 10h, to sambe na 12h, to sambe na 15h, 18h, 22h, 0h et 3h. Na ngongwana mutu a précisé na ye ngana ko le papa singi mbango ndeko moka sengi moni sangu yana po ya yeba kusali nzambe combien wana avec combien maman tata bon merci c'était juste la fin de cette émission et l'ambiance Zama Pambola Vino tokite na mikolo ko ya vous s'abonner partager l'émission ciao azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya